nzoka il a vini pas confirmé avec la salle test effectivement il y a un mois na 6 jours voilà nzoka zemeza yé moko vini abeta cop et pas oui Blaise a dérangé à Bellevue mais ça de l'autre côté Blaise na ba kuti na nzoka kenda kinenda kunaye ozomona nzoka eza complicité ya vini na Bellevue loba na yi ozolobisa yeke mwana oza mwana yo yebisa ete je n'ai pas compris. Mais non, arrête ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Mwana oyo azali mwana. Tais-toi, na ko siffler. Keba. Belvi, non, Blaise. Blaise, il faut pour éviter scandale dans balabala. Peut-être qui bien t'es. Tu n'as pas bien entendu. Tu n'as pas bien entendu, Blaise. Tous ces temps, Zakamona n'a pas fini. Qui t'a dit ça? Ah mais non, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Fini. Oyo qui bien t'es. Mon ami. Attends, s'il te plaît. Mon ami. Vini nzoka alula po ba parents ya Blaise bakufa batikla sko ba richesse nyonso batika ngo pa Blaise nzoka Bellevue na Vini baza le fufu de même mbadi ba mona ki mabo Blaise na Vini alobi non Blaise akotika na biloko ni atuye moko te il faut to kabola siko lupango mwana zwi na ma campagne moni ke bo perdre na bino na lupango Vini obo sala pe kopa ngote ya Vini ya solo oh pamela Vini on peut bossa cop ngote nga to sali cop na yo oh non to ziba buka lupango ngote non peut ba poto ngoto kete mais faut ça na maîtrise la patience ko yaka pe trop te oh yo zo ko sala ba biloko mo boloko soki yo noza danje onje soki yo ndengeni ta suko bo perdre bo zipata na mukelenga ngo fa bo za bo zu yango pété voilà ngana yo OK to revivre na kata ndaku oyo ba peti yo na ma campagne to va na ngana okuna nako compliqué o makasi o ebinga yo nako Bellevue nako compliqué yo je te dis nako compliqué yo OK tu me connais très bien o ebinga très bien Bellevue o ebinga très bien nako compliqué yo mwana na ngai o banga te na osala kasi to banga si comprendre boya ke pona personne o boya kita personne kwani il faut la koboya il faut mater ngala sa mona mwasi na yebi yote to mesani te na vie jamais qu'on dit opesa ngazeni on dimi na personne formation ngaza na problème blessé descend to kutana ni na buto wana asa ya olangwa donc to bimaki to bimena ete du coup azonga enda ngani to sana eloti mboka na biso ovandi vraiment boye otali ba valeur na bango yo moko obite toza ba icône mboka toza na ba valeur ya mboka kotala d'abord mutu ko la papa Serge papa Gino oyo azata na ba valeur ya tendresse te oyo tendresse azata na capacité ya mwana papa Serge te oyo tendresse azata na valeur ya mwasi ya Gino te mais il prend le courage elle prend plutôt donc azozwa courage ya ko manquer mutu ya modèle wana mais non est-ce que papa habillement papa Serge alata qui tendresse mobile no ezo etant ah là tete si pour lata pour mobile no lata bongo bi ke ezo etant mais il y a ko sala analyse ya bilamba papa Serge alata ki na matanga Delta Force pour na ni te aya sala analyse ndenga kima ki jete malinga obeta yo ya franchement oh yo vraiment na beno mandenge Gina tele maka fa ko tele mabongo OK oh tu n'es responsable tu n'es pas UPA ba biloko ba ya ba kato ya ba $10 mobile na lata ka ngo te msena Gino oh boniko yo obike ngole kisa yo mwa so yo mimona ozanani yo mwasa tembo kime na matanga supwani OK no va na ba
omona ke lisu tipe tobima ya vandi kuna toleka ma liboso na epebo yo mosa tembe pa no yakite ana eloko sala batu te bino boke kokatela batu bokende kokatela batu ba limite na matanga ke ba o batanga mi famille libota na matanga Delta Force oyate tozala ki wana vraiment to mona ebango pete na matanga ya ba yaki peta pa yem tenga so matala na pas blanc il fallait blanchir ma omona nga papolo bambata so papa na ko pekisa ete ngo ka son neto nga to filmer yo ta moi si zozo yo makolo X iskende no basalo dirigeant makolo zonga tout droit tendresse hein kende ba symbole mo makolo ko ba symbole makolo ne zonga normal elonga gauche droite yo finga mutoka papa Serge aza valeur aza icône mboka vraiment makamjino sali tendresse mobali no fana yo boti ko sala ngote yango to ko bwakisa moi otoko bwaka mwana bata mobala ko yaki na mai ozando koza mutamisana mabe tala papa seya lelo atokufa mobala akoya achola na mai OK ozomona tala lelo papa na biso oseya obiso kinzambe en tout cas félicitations moi ça papa oseya comme si ba komo menacer ba ton internet tomoni maman na biso Theresia oyo azaka na ba valeur rebelle na groupe Sinar lelo akoma soni ya président Caleb koya koleka ko tenir ba propos ke Yamsi Yambe ba olukisa Yamsi Yambe place nyonso ba kuta na Yamsi Yambe bakobeta Yamsi Yambe tomoni pe Yamsi Yambe lobi na biso lo moko lobi abandaki kotambola na voiture na ye batu batuti ye na sima glace nyonso epanzani muto ya tuti na siko aoyeba te donc Yamsi Yambe na minute akomi en danger parce que Thérèse alobai ke otindele batu babeta ye ba propos oyo mwana Thérèse ya tenir na internet zela pona nini makambo ezaka ba mama ngudi te voilà ozomona poni makambo nano mona mama nataka fana mona lokola nga na ye mama ngudi yo pona ezwaka Thérèse ya mama ngudi aza exemplaire pona nini ezwaka ye mona mokili lokola Yamsi Yambe okanele na problème nini na raison nini alobi yo za guna te guna eza mama Lando biso basa mikie ne baguna ye yo za munena koko zwa yo te voilà oza pe na 54 ans ye aza na 38 ans tala niveau écart OK siko okotindele bato babete po mutu soki alobi yo za guna ye te est-ce que ya lobi yo za baguna yo emzenga sa passe que soki alobaki ino mama tete aza guna nga aza mwasa vi na nga bona bo mais mutu aza ko détester abi yo za guna ete baguna eza ba biso basa mikie bataille esibo peut-être azana eni mobo parce que ye moko ayela biso na émission que a préféré alinga ba pasha que azala lesbienne c'est que ye mo pe azana posa balingana na Yamsi Yambe comment azala lesbienne te wa azala lesbienne te na kombo pamba makasi makasi boyango nde nini moyo banosani moyo banosani yape yango makasi nanesi moyo te mosa yayati yaya oyo vivre na biso na assemblée ya assemblée ya tala omoni babilo mosusu biso ngai nazala boye simba tika ngai mwana loba donc komukolo oyo koya awa oyo koya boye ya nayebi basi na bango mais ye lobi ke ndenge aza na basekret ya baartiste comédien ngai mpe naza na sekret na ye ngai mpe naza na basekret na ye nazangi na moko baza ebele nayebi ozomona basalaka bajete bato bayembi ba vie privée na bango soki oyo okokeka tala glace ya Yamsi ya vitre ya Yamsi mobima nyonso epanzani ya oui atikaki wana na bula mama top azaka na susi ya mama top soki amonaka moyen koremplace mama top mosusu eza te yango atika ye me ayebi kaza elema dangereux lelo soki lelo tobandi kotanga bato bakota na nini oyo baleka bakenda nzambe azwa molimo na bango ye mpe aza parmi bato bakita mito ya bato balobaka ya gabi ye moko te balobaka ya gabi mpona diana makila te batiaka mpe na ye na kati ozomona soki lelo bashoke emema ya na biso na chambre abele eza mpona yo oza na marque déposé na yo te donc yo kaka bato fo bacréaka bamarque déposé na bango yo zwaka voilà ye alobaki ngai na vi na ngai tame nazala mama bapasha ke nazala lesbienne oza moto aloku te ya tete oza loku
kuta mama oyo Okay. yaya ndenge bango balobaka oh ya sisi azala lesbienne te soirée azala wapi Okay. ye aza lesbienne te Nadège Moyo natanga makombo nde Nadège Moyo yaya tabati kosala bato basambla nga na aza boye nazwaka martere ya mutu mwana onko na susi nga nazelaka mutu siko nga nazozela ya nazela ya sikoyo ye mutu abika aza na makambo bacomédien yo toningo olongola pocha liso baninga oyo yo ozomona yango te Vraiment. Oh, ya sisa bangaka yoko kanisa te yenongo okomisaka ya sisa aza na ndako ya 12 000 afuta na ndako ya $1,200 asepelaka na yo te. Okay. Elle fait semblant ya kosekisa yo asepelaka no te. Mais sikoyo lelo so tosali mpenza constant omona na groupe Simba papa elomba bimisi bana ebele baoyo mpe baosala fierité na ye lelo so toke na ngambu ya président na biso Caleb na bana basi d'abord muto olongola président Caleb Soni lelo eza dinana oui. mais lelo Thérèse soki aye avandi a défendre ba valeur ya sila pona nini a défendre ba valeur ya mwana na bango te o ba uti na ye na groupe Sinar jalousie eza jalousie ne mutu esalaka bongo là je te dis vrai c'est la jalousie ozomona comment mokolo mutu okoya dinana obiso kozwi mwana mwasi wana na mabe yo oza mabe yo nde mutu bandi po parce que nde namona mama na banini te eza kaka yo kaka yango omoni président kala bawanga na ye président kala bato afete anniversaire omoni abengaki abengi ndeni aza soni na société soki na raisonné film oyo asala ya la reine du sabbat si Thérèse oyo toyebaka na la reine du sabbat na lelo azala yaya soki navandi ma na raisonné vraiment natali na raisonné la reine du sabbat nalelaka voilà eza ye te okay mpo na nini komisa kimatala na makasi boye ntango yo mataki vesila azalaki na se azalaki kosu na sene te ozomona operdre makasi boye yo oza moto ya kilo koma mpe filme na yo omoloka bavesila sana bakopanzaka mposa bakotourne mpa na bino e bango na babelvi wana en tout cas bravo na Cardozo mpo encourageaka bango yanka zango lobi nini zela tozoka fikino totie kaka ata 15 personnes afikino atelemisi vraimen vie silasi wana vie silasi asona na 15 personnes akoswana na bango naoswana te yaya biso mibale mpe batike biso mibale amokamata eza te pike parke eza te prizo eza te yaya sembondo machine akoya ponde na kosembola makolo wana na yanga kutu na mona yango minene mokolo yango papi kakola yo bima pardon yaya obi babilo mosu alobaka nga na komprenaka ye na komprenaka ye vraiment ezaka faute na ye te ezaka faute na ye te aza na entourage ya mabe aza vraiment na entourage ya bien te so mpe navandi natali kizengi ekuma lisusu alobi tovandi vraiment nga na yaya na bato bakoka te yo oza sûrement yo vraimen ekuma novandi nga mpe naza ekumani yo liboso nango te ta demo tolongoli relation te kobenga relation te mpo mokwana okolela mama mama aza na bomoi moleli mama akufi te moleli mama tolongoli ma mukama te so bolingi bongo botyango ata leloko botyango ata lelo bopesa bajour obiki ok ça va lelo toza prête nga na yaya tovandi bato batonda nga na kosepela esama na matire batie bamai bato bamai baza wana bato mabanga mpe baza wana bakomanda baza wana bamaître avocat baza wana bajuriste baza siko bata banaye baoganie yaya otango bino bozolobaka biso toza boye biso tokozongisa boye biso tokokotisa boye nga naza na eloko koloba na bino mibale misato te mpona kotuna bino obi chance bapapa ya biso bagrand kale bakende avant mpona bapapa na biso bapepe ndombe mabele emela bango avant mpo soki bazalaki na mokili yaya otikanga na pasi mawa wana nde mama diluti
Voilà, bonjour, bonsoir, babonné na biso nyonso yaki lelo na Faustin Ngombo télévision quand ndeto isa bino musalande ebengaka biso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien votre humble servante Pamsi Matondo autrement dire la star maman Leki famille Libota la fille qui dérange défenseur ya sir ya Belvite Kandila patrona famille Libota oye famille Libota toujours en avant famille Libota mingi to consommer film na biso assimé vraiment eleka kitoko makasi tolobaki na film oyo nani azo assimé est-ce que ça papa Serge azo assimé kotela ka jour à libala ya mwana na ye bazo benga ya kosala kinzondi en tout cas assimé vraiment eza assimé maman Bellevue a commis to moni pe papa na biso Blaise kuna maman Aziza Betie Mosinzo na papa na biso Patrick to ye koto pa madame Bellevue abeti pe lisusu papa Blaise Mosinzo na papa na biso Vini en tout cas to consommer film et ko za vraiment kitoko makasi na moni kutu commentaire moko balobi ke papa Blaise tema basi nyoso ba obeto Misinzo zwana o muchopi en tout cas film ezo ke kitoko makasi kuna beto moni Mamou tegete ma koli alemi na barole rola bata muchopa sa nini ayibi lisusu en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé c'est Dieu la maman qui dérange regarde Ngombo garçon Paris Natacha Golala patron na j'étais salué aussi papa Samompon pour le nécessaire na kacha Londres wana bambote ne belé Jeanne Mboso na kacha France ma chérie tu sais que je t'aime beaucoup Frida Konika j'étais salué aussi Nicole Lukalu Bambo Makalu pardon Nicole Makalou je te salue moi si à bébé bambo tenue belé et pourquoi pas à autorité morale qui est Belvite Kandila patron tabita ba comédienne c'était à baba richesse ya Congo na monde théâtre en tout cas maman zo komakaka maman zo kolembete maman zo komakaka Davina apwa madame je te salue aussi les vraiment na plateau na nga nazanga mon côté nazana moi na suka ya famille bota na kombo ya Bianca Zanga en tout cas ba dio na biso bo sepira na makasi moi 2 jours moi 3 jours so bomoni Bianca aleki na kilelote to na Bianca ke wapi lelo vraiment azaki na posa na yamba na plateau to miko solo la moi muke nyonso oyo ezoleka na internet mingi to lobi la film na biso assimé et non ki luzolo soko za parole moko na ngai fongole na plateau na yamba Bianca Zanga moi na suka ya famille Bota bonjour bonne santé. Bonjour Pamela Matondo, santé vraiment peu perdre nzambalo la zo bate la zo bomba donc tous pepele ambetolo vraiment sauf que matanga na perdre cousine ngai Kadi Zanga mes condoléances vraiment na famille Zanga Mobimba et courage na grand frère na Percy Zanga ou apakate lokolo en tout cas ba courage belé na bike makambuyaka makambo yaka nango aussi la kanzamba lola za lokomo parce que yeka ndem mtaza mettre ya temps et ya circonstances vraiment. Là je dis un grand merci à Poutine de l'écriture Bellevue télévision maman Morote maman Raigoshi tabita ba comédien YouTube studio na bango sans yo maman ba kotala matie ba kozala te bazama papa. Merci beaucoup na Dongole Sanzamba Versace. Un grand merci à Odette Lessa, maman à Leslie. Merci à toi Niki Lessa, Mifi Lessa, monté ma papi. Uran Kialuta, monté ma Richard. Un grand merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga. Patricia Branco, agent César Mankwada, Jolubanza de Turku Luanda, Turku Paris et Païwa Rose Mengi, Azawana. Vraiment merci à Bibi Chmousomba, Ipoupa Décor. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Un grand merci à maman José Dousadissou, maman Aniba super, bon séjour à toi. Kata Masasa merci na mami Kadina et merci beaucoup na mami Tadina montre-toi Mami Tadina pas à la Kinshasa Pamela merci na la maman chérie à moi aussi merci na maman Annie Annie Ngo Yamputu merci na maman Sakina maman Gina Mabiala maman Germaine Midi merci beaucoup na papa Godard Eliko et papa Alengi merci na Enoch Luzolo aza derrière la caméra papa na Victoria moi na star aza star un grand merci aussi à Américain Ngoma Otozana et notre collègue merci à toi aussi Pamela merci na papa Faustin Ngoma oyo baba yaranga ite à tout moment na kilelo vraiment nzambalola abatela couple wana ya malamu ezonga na ngam na bino toujours. Voilà, merci beaucoup lelo na ipsa bino tozana Bianca Zanga na plateau na ngai Bianca Zanga assimé to betano lisolo ya assimé 10e épisode 11e épisode to mona penza ke assimé likolo awa ozui assimé ndenge ni Bianca Zanga obi Belvando ki na baye Bellevue na ndenge moko oyo bino mama Marie-Jeanne bino boza bano bodonkaka otali ndako ya batu apo ye ko envier bimana kota ana ndako Marie-Jeanne azaki na raison
comment Belleville cause idée wana banyo obitala ta Belleville za kandoki pour niveau pandi film oyo ngai na s'attendait que film ko kende boye voilà okanze ka ndenge ya yena ndako yende mtasuki wana nzoka yena vini pas confirmer abi na sali test effectivement zemeza il y a un mois na 6 jours voilà nzoka zemeza yé moko vini abeta cop et pas oui Blaise a dérangé à Belleville mais ça de l'autre côté Blaise na ba kuti na nzoka kenda kinenda kunaye ozomona nzoka eza complicité ya vini na Belleville vini nzoka alula po ba parents ya Blaise bakufa batikela siko ba richesse nyonso batika ngo pa Blaise nzoka Belleville na vini baza les foufou de même mbadi ba mona ki mabo Blaise na vini alobi non Blaise akotika na biloko ni atuye moko te il faut to kabola siko lupango mwana zwi na ma campagne omoni ke bo perdre na bino na lupango vini oyo bosala pe kopa ngote ya vini ya solo oh pamela vini on pe bosala kopa ngote nga to sali cop na yo non tozi babuka lupango ngote non pe ba poto ngoto kete mais faut en maîtrise la patience yaka pe trop te oh yuzo ko sala ba biloko mo boloko soki yo noza danje onje soki yo ndenge ta soko bo perdre bozu pata na mukelenga ngo fa boza bozu yango pete voilà alobi peke malanda comme olanda ba rola muchopi Holanda ndenge nini ya agitation za mboka na eti en tout cas félicitations à Rosie Muchopi parce que Muchopi vraiment a meilleur meilleur on nga kutu na c'est pe na matika ya neka na rolo papa na petit coulé papa sili pour ma kambo papa na zomona voilà papa oyebite bibo to fana nanda kwa bébé na hotel mwana docteur vini na za mabe obina vandinga mona fana telinga na lobi oh Seigneur voilà où allons-nous na film oyo ozomona mais nzamba za bolingo ye moko tonton Blaise ndenge Muchopi alobaki c'est comme ça on dirait alimaki Muchopi te voilà il fallait kaka isala mabongo ye moko mona preuve à la pouya comprendre que moi ça zana ye aza balado OK yo ba terme mais va balado OK ozomona bevi madon ko akema ba série ya ba koko liko ba série ba papa la biso oyo ba nani ba niarkos Maman tu vas nous mettre la bloc, on va peur, on va suspect. Voilà. Au monde. Sur le film, on a bête que film qui est bon. Ta papa Serge Sonia. Sonia ma casse. Ok ça la nzondi. Papa Turbo a bisaka ine bande la film. Alors bina ye lelo négligé na no négligé bana wana. Ye baka ngana zu responsabilité à bana wana. Mais un jour oyo ka soni pona bana wana. Lelo tala ndenge da kosa ko beni. Okende te zonga ya kosa la nzondi. Voilà. Pamela, moi nazali pambolia. Obi a combien de personnes au bazo lukabana au bazo zoate ozomona il y a combien de personnes ba tcha tolo na se ba olela ine ko tala nani vidéo mo bonatali ya maman na biso Chabani ce que c'est solo manzamba za lokumu na jeune fille de 5 ans moi na ye ma Chabani aboti si Nathalie ngo moi ce que ça bon en tout cas te nzamba za kabolingo nzamba za munene en tout cas na landango vraiment na nini ye mo pa sa ba interview moi vidéo ba osale na mwana na ye abina boya ki koya na ngona ba réseaux sociaux vu que ba incite nyonso na zwa ba nini na linga na garder zemi na jalousement lelo azana mwana jeune fille na 5 ans si réellement vraiment ils a bongo et pas nzambe na biso azarezala voilà belle va sali mabe belle va ko comme niveau ça pas Blaise c'était là sur Patrick tant la Patrick place à commis modèle bozaki na Blaise yo koki okoza na ziza te si yemo mtalingi mobali alinga ko bima faible devant moi c'était quand même et là mususu pe faut ta la relation Pamela mobali na koza na ba mbongo ata kuta ba no telemisanga na ndenge moko bono ya te voilà ozomona ata bandi koya na nga na ba degré mobo na ba niveau mobo na otala nga bitina otala mbongo te me na otala bolingo nga na Pamela ozomona na otala bolingo nga na Pamela beaucoup plus na mona mbongo te me na mona ndeko na nga Pamela na ko trahir yete voilà
ozomona na bato misu bazanga na bango babiloko osala na bavie na bango donc ce n'est que normal en tout cas lelo eza 12e épisode na biso ezokota ezala fin te mère ezala fin te maman ezala fin te en tout cas film eza kitoko makasi franchement maman ye moko mpenza en tout cas naza fanatique na ye na film oyo ajoue mpenza omona ke mama batiki mama wana batiki la patron nayebi ojoue oyebi ke barole nyonso la patron ajoue aincarna role na ye très kitoko te aza ibenge aza ma ibenge mpo na nga belva ibenge po ibenge kotala ebo na système de jeu tout ya ibenge atia mama yele na ye lelo oyo bacomédie na biso oyo tobandeki kopesa valeur bato baye na réseaux sociaux balingi basilisa valeur ya baartiste comédien Nathalie Tendresse na analyse na ye asali après enterrement ya président na biso Delta Force ayeli sujet ya papa Serge Pasteur Patron aopose question bilamba nini wana alati cycliste alati kola plutôt alati kola na matanga est-ce que ya koko vandela papa Serge po ya osalele analyse ki alati kola na matanga ya Delta Force est-ce que pour nani tozo linga ko cha bactère na biso na bactrice na biso na valeur na bango te eloko place na bango te eloko yango na loba lobby Pamela eloko vraiment yango na betela kango c'était moni ba papa Serge wana baza ba icône baza ba valeur na bela production omona na pesi mère na nga be ya mbote place à vandi vraiment ozomona baza baza vraiment omona baza vraiment ba icône na mboka na biso ovandi vraiment boye otali ba valeur na bango yo moko obite toza ba icône na mboka toza na ba valeur ya mboka kotala d'abord mutu ko la papa Serge papa Gino oyo azata na ba valeur ya tendresse te oyo tendresse azata na capacité ya mwana papa Serge te oyo tendresse azata na valeur ya mwasi ya Gino te mais il prend le courage elle prend plutôt donc azozwa courage ya ko manquer mutu ya modèle wana mais non est-ce que papa habillement papa Serge alata ki tendresse mobile no ezo etant ah lata te si pour lata pour mobile no lata bongo bi ke ezo etant mais tendresse il y a ko sala analyse ya bilamba papa Serge alata ki na matanga Delta Force pour nani te aya sala analyse ndenga kima ki jeter malinga obeta ye franchement yo vraiment na beno mandenge jina telemaka fa ko telema bongo Odino est responsable. Tu l'as dit, bah youpi, bah biloko, ya bah $4, bah $10 mobile na la taka nango tem sena Gino. Oh bon Nikoyo. Obi ke ngo le kisa yo moi so yo mi mona ozanani. Yo moi sa tembo ki mena matanga supwani. OK. Okomi papa, tala bana baso yo, bakanela nga babetanga babomanga. Yo moi sa makaso ki mapwani. Na kamwe nzo za Perez bon. Ya na loba na yo elombe cc. Na kamwe nakamwe makasi France. Tala tanga otobenga wagon mobali na ye. Lelo. Mutako kufa. Ngape na ebisi lelo. Yendo ko kima kaka awa. Nova na ba. Omona ke lisu tipe to bima. Ya vandi kuna to le kama liboso na epebo. Yo mosa tembe pa no ya kite. Ani loko sala batute. Bino ke ko katela batu. Bo ke ndo katela batu ba limite na matanga ke ba o batanga mi famille libota na matanga Delta Force oyate. To zala ki wana vraiment. To mona e bango pete na matanga. Ya ba ya ki peta pa yem tenga so matala ne pas blanc. Il fallait blanchir ma omona nga papolo bambata so papa na ko pekisa ete ngo ka son ne tenga to filmer yo. Ta moi si zozo yo. Makolo X iskende no basalo sirija makolo zonga tout droit tendresse hein kende ba symbole mo makolo ko ba symbole makolo ne zonga normal elonga gauche droite yo finga mutoka papa Serge aza valeur aza icône na mboka vraiment makam Gino asali tendresse mobali no fana yo boti ko sala ngote yango toko bwakisa moi otoko bwaka mwana bata mobali akoyaki na mai po ozando koza mutamisala mabe tala papa seya lelo atokufa mombala akwe achola na mai OK ozomona tala lelo papa na biso oseya obiso ki nzambe en tout cas félicitations moi ça papa oseya soki papa oseya ndenga za bongo alandaka kaka mwasi oyo sirene oyo papa oseya nga bala te OK
ozomona papa osenga bala te tellement ndenge aza bongo est censé que tu es ofinga moto lokola Serge moto lokola Gino icône valeur ya mboka makambo Gino asala mobali na kosala na comédie mobali na yo valeur ni mobali no mwana moke ya 12 ans wana aza nango wana oyo ofinga tala Pamela batoka batandasi ba batoko ovandela bango te. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga. Lelo internet biso moko toyana slogan internet ke eza église te eza pe tribunal te. Mais lelo na moni comme si ba komo menacer ba ton internet to moni maman na biso Theresia oyo azaka na ba valeur rebelle na groupe Sinar lelo akoma soni ya président Caleb koya koleka ko tenir ba propos ke Yamsi Yambe ba olukisa Yamsi Yambe place nyonso ba kuta na Yamsi Yambe bakobeta Yamsi Yambe to moni pe Yamsi Yambe lobi na biso lo moko lobi abandai ko tambola na voiture na ye batu batuti ye na sima glace no se panzani muto ya tuti ye na siko aoye banate donc Yamsi Yambe na minute akomi en danger parce que Thérèse ya lobai ke otindele batu ba beta ye ba propos oyo mwana Thérèse ya tenir na internet zela pona nini makambo ezaka ba mama ngudi te voilà ozomona poni makambo nano mona mama nataka fana mona lokola nga na ye mama ngudi yo pona ezwaka Theresia mama ngudi aza exemplaire pona nini ezwaka ye mona moki lokola Yamsi Yambe okanele na problème nini na raison nini alobi yo oza guna te guna ye eza mama Lando biso basa mikie nde baguna ye yo oza monene akoko ozwa yo te oza pe na 54 ans ye aza na 38 ans tala niveau écart soki okotindele bato babete mpo mutu soki alobi yo oza guna ye te est ce que ye alobi yo oza baguna ye emzenga esa pasi ke soki alobaki ino mama tete aza guna nga aza mwasa vi na nga bona bo mais mutu aza kodeteste yo abi yo oza guna ye te baguna eza babiso basala mike bataille esi bo peut-être aza na eni mo boye parce que ye moko ayela biso na émission ke a préféré alinga bapasha ke azala lesbienne c'est que ye mo pe aza na posa balingana na Yamsi Yambe ou comment aza lesbienne te wa aza lesbienne te ata na kombo pamba makasi makasi aboyango nde nini moyo banosani moyo banosani yape yango makasi nanesi moyo te mosa yayati yaya oyo vivre na biso na assemblée ya assemblée yaya tala omoni babilo mosusu biso ngai nazala boye simba tika ngai mwana loba donc ko mokolo oyo koya awa oyo koya boye ye nayebi basi na bango mais ye alobi ke ndenge aza na basecret ya baartiste comédien ngai mpe naza na secret na ye ngai mpe naza na basecret na ye nazangi na moko baza ebele nayebi ozomona basalaka bajete bato bayembi ya vie privé na bango soki oyo okokeka tala glace ya Yamsi ya vitre ya Yamsi mobima nyonso epanzani bono soki Yamsi akefunda na la police abike no eza na basorte po tozala parti wana oyo alobaki otinda bato babeta Yamsi ezanga na kata na bomba eza lelo soki ndenge mutuka Yamsi ya kopanza na boye to porter plainte sur le bac eza yem datinda bato basi bamenacer Yamsi aloba nini comment oza mutu mo boza sans raisonnement sans réflexion oza mokolo te oza mokolo ntango oza koloba ke mwana wana ya aveugle wana azoloba makambo asuzi bantu nani ayebi ata ye moko vie silasi ayebi yo oza elema dangereux vie silasi ayeba aza elema dangereux oboya sisi ayebi te ya sisi elle fait semblant parce que aza na lourd te atiaka ye wana na bula mama top yaya oui atikaki wana na bula mama top azaka na susa mama top parce que amonaka moyen ko remplacer mama top mosusu eza te yango atika ye mais ayebi kaza elema dangereux lelo soki lelo tobandi kotanga bato bakota na nini oyo baleka bakenda nzambe azwa molimo na bango ye paza parmi bato bakita mito ya bato balobaka ya gabi ye moko te balobaka ya gabi mpona diana makila te batiaka mpe na ye na kati ozomona soki lelo bashoke mema ya na biso na chambre abele eza mpona ye oza na marque déposé na yo te donc yo kaka bato fo bacréaka bamarque déposé na bango yozwaka ye alobaki ngai na vi na ngai tamela azala mama bapasha ke nazala lesbienne oza moto aloku te ya tete oza loku
kuta mama oyo Okay. ya ndenge bango balobaka oh ya sisi azala lesbienne te soirée azala wapi Okay. ye azala lesbienne te Nadège Moyo natanga makombo ne Nadège Moyo ya tabati kosala bato basambla nga na yaza boye nazwaka martyr ya mutu mwana onko na susi nga nazelaka mutu siko nga nazozela ya nazela ya siko ye mutu abika aza na makambo ya comédien yo toningo longola pocha liso baninga oyo yo ozomona yango te Vraiment. Oh, ya sisa bangaka yo kokanisa te yenongo komisaka ya sisa za ndako ya 12000 afuta ndako ya $1200 asepelaka na yo te. Elle fait semblant ya kosekisa yo. Asepelaka no te. Mais siko lelo so tosali penza constant. Omona na groupe Simba papa elomba bimisi bana ebele ba ope ba osala fierté na ye lelo. So to kena ngambu ya président na biso Caleb na bana basi d'abord. Muto olongola président Caleb Soni lelo eza dinana. Oui. Mais lelo Thérèse soki aye avant dia défendre ba valeur ya sila. Pona nini na défendre ba valeur ya mwana na bangote o ba uti na ye na groupe Sinar. Jalousie. Jalousie. Eza jalousie ne mutesala ka bongo. Là je te dis vrai. C'est la jalousie. Ozomona comment mukolo mutoko ya dinana obiso kozwi mwana mwasi wana na mabe yo za mabe yo nde muto bandi po parce que namona mama na banini te eza kaka yo kaka yango moni président Caleb awanga na président Caleb ato fête anniversaire omona bengaki abenga ndeni ata soni na société abenga ete na 50 anniversaire abenga ete parce que naza ba vanda tandi mais comment yo za mama mukolo bo ngai président na yo oui na pexo so to loka président biso bodo abino mama ngudi ke na lingi ko mono na likambo te ah respecter ye président na ye suko pourquoi pas yo pour ça la ngo e pa nani ya président Caleb okosala ngo ba président Caleb te point oza soni na société omona ata na Sinar kona muta soni makasi muta okisi Sinar soni ko ya zata okay oh babidongo kuto ko mona ngo loka pa bana mibali bon bambe bataka bata babude moi bilo moya bongo ba o calculer après tout temps la biso pe na Europe mais bana mibali batana komiki tisa makasi ko leka yo mwana mwasi mama mukolo boy okoki okoza na maîtrise na vie na yo te vraiment ngai na okela ke soni okay ngai vraiment na okela ke soni so na vandi na tali soki na et surtout soki na raisonner film o ya sala ya la reine du sabbat si Thérèse Otto yebaka na la reine du sabbat na lelo azara ya soki na vandi ma na raisonner vraiment na tali la raisonner la reine du sabbat na lelaka voilà eza yete okay pona ni komisa ki matala na makasi boye ntango yo mataki vesila azalaki na se azali kosu na sene te ozomona operdre makasi boye yo oza moto ya kilo koma mpe filme na yo omoloka bavesila sana bakopanzaka mposa bakotourne mpa na bino e bango na babelvi wana en tout cas bravo na Cardozo tomoni Bellevue aojoué pa Cardozo oui po Bellevue mpe azalaka na mposa babenga ya tete so osali filme benga Bellevue ayo tourne voilà mais lelo so totali mpenza na théâtre place ya Thérèse eza wapi lisusu na théâtre place cité. OK. Aza vraiment na place cité, aza mérité na théâtre té. Ba tché na tableau ni. Ba pe se rôle. Ni face à la ko na pas place basala ba ma yoto na bango. En tourner wa. OK. À la place en tourner. De face à ka pa vesi la sikuna ba tourna ba saka ba ma yoto na bango. Ba to ba bina pada da. Au! Sia na nini? Inspiration Sili. Inspiration Sili. Tourner pe ça va tout conseil. Yo ça va ba j'ai zanga tina. Oh, théâtre mama ike. On est là pour sécater. Bandela. Pour sécater vraiment. Monta komi yo kape kuma na bwa kami. Au secours. Wana ya beti pada da. Au. Da di de. Chucha de. Oh ça ni. Oyebi pa vie si là c'est inspiration Sili franchement. Azana ngote. Azana ngote. Pesa batu conseil. OK. Yaka na film omona okwa biloko yo oyo Bellevue asali na sime oyo tozomona ngo eza babiloko esalamaka si babiloko esalamaka otali ke camarade na nga aza na mbongo voilà Pamela okuti na koki moko loba te ngai moko nazala victime
camarade ayebi ma position famille abi que so bakangi maman naza ba terrain ba oteka terrain ba pète 3000 ba koselanga makambu na yiba téléphone à $3500 OK et même nga ti pouza makala en bon ozomona ba sali ma coup préparé ce que comme copine nga vana bana ko lela ta yoki ke naza mana prison makala lela OK l'état na biso ezer l'état na biso eza justice na ça en tout cas na pesa ka merci na colonel Carl Lewis papa nzambe fa batela kayo voilà ba fandi na baba osala déjà calcul camarade nanga na zo lela bito saki kope simbité moi na batula zo ko se retrouver na prison nga na lingi problème te moi na batu fa bima to basala ki kope mais yo se retrouver na prison makala voilà Carl Lewis avanda tala bi oh makamo neza boye allez abenga jeep bango pesa le savoir ya mwasi na bikaka pota ko ya telema kesa commande biloko ko lia jeep e allez ekangi bango ekena bango OK lobi longo na tongo ba ko benga o tozo luka fi moko bianka zanga ngape na bim est-ce que ba to yebi bango ngabi oui mutafundi ngaye OK abisi abi il faut de manger bango na isa bango abi justice solo et ya nzambe voilà ozomona ba biloko belva sali OK pesa biso conseil to na posa to talama to te yama comment ça na mbongo na koki ko na ba camarade ni na kokoza na ye oyo bozuna nge beteli bakute voilà lelo tomoni ma affaire d'Avina Apoa maman tout est accompli maman millionnaire tomoni fâché ka lomo ndenga ya lobi ke muto oyo babengi aza millionnaire akokoza la mukala ya mutu te tomoni pe maman muteke na ngamu na ye kuna vesila salobi ke yenenga zana na munoko ana ngwa kokoswana na stade des martyrs mobimba de trois ba insensé nyonso o ba na YouTube oyo ba o ba na réputation ya mabe bato ba ya ofilela ka vesila si bato na internet vesila sola pesa bango conseil ke botika mafinga parce que ezo dimie pe na ngai mais vesila sa za wana pona ko boaka bango ba dédicace pour encourager bango yanka zango lobini zela tozo ka fikino to cheka kata 15 personnes à Fikino ate missivement vesila siwana vesila sona na 15 personnes ko sona bango na sona te ya biso mi bale batike biso mi bale amukama te zate piquel parquet zate papi ka kola zate papi ka kola ya sembono machine akoya akobima pondela ko sembola makolo na yanga kutu na mona ngo minene mukolo yango papi ka kola yo bima pardon ya obi babilo musalo bakanga na comprendre kaye voilà na comprendre que vraiment ils ont faute na été OK ils ont faute na été aza na entourage à mabe OK aza vraiment un entourage à bien te so pe na vana tali kizengi ekumani sous alobi ba vant to vandi vraiment ngana yaya abatu ba koka te yo za sûrement yo me kumano vandi vraiment ngape na za ekumani yo liboso na ngoteta demo vraiment to longo ni relation te ko benga relation te po mukwana okolela mama OK mama za na bo moleli mama akufite moleli mama to longo li ma mukama te so bolingi bongo mochango ata leloko si mochango ata lelo mo peso ba jour obiki OK ça va lelo to za prête ngana yaya to vandi batu batonda wasko ngana ko sepele esa mana matir batie ba mai voilà bato ba mai bazawana bato mabanga pe bazawana ba commandant bazawana ba maître avocat bazawana ba juriste bazawana squata bana ba gagner OK ya potango bino bozo ba biso toza boye biso tokozongisa boye biso tokokotisa boye ngana zana eloko koloba bino mibale misato ta pona kotuna bino obi chance ba papa biso ba grand calé ba kenda avant pona ba papa na biso ba pepe ndombe mabele mela bango avant po soki bazalaki na mokili yaya otikanga na pasi mawa wana ndi mama diluti mokili eloba otikela ngase bato mokili bakoma kofinganga makolo lokola du makakole OK yaya siko tangu yo za na ba lignée wana biso tona na misusu na mama voilà OK ndaka classe pe na ba classe
ekumani na nsima papa bato ya mokolo ozobanga ata mbinga mwasi na ye wana te boza bana mabe obike boza soni sikoyo tozwi mpe na bana bapapa wana bavandi wana bakobeta bino mokolo wana bokolela bamama na bino obitala aza moto asoni ngai kutu bamabanga na bwaki epa na nga esali namoni bango baza kaka lisanga ba tintin bango nio to bandemo donc ce n'est que normal il faut à dédicacer bango batu nete bato ba ko fingela ke batu ce n'est que normal il faut remercier bango yo ndimi ma muntu lokola vesi la sa ko boka mide na essayer de Panama modelo ba fingi président lombe yango tika pe président lombe masana bien penda boyana oyo boya asalaka bendenga boya mo c'est poli boy et asalaka bendenga boya kaye impoli makasi boy lelo comment on pesa batu bafinga poser lombe lelo yo comment on dit ma poser lombe ça les milliers vraiment oza muta soni ozomona ngai ye vraiment nde naza bona okelaka souci na okelaka ma parce que na monde ya comédie oyo aza sans valeur valeur ne yeba na lisusu te po moto abonga tokalikile ye atopesi ye conseil yoka te passer de la foi kuta bangi ye tabangi passer de la foi te ata aza leki no na age aza mosala nzambe abanga passer de la foi aza leki ya vieux sisi aza leki na ye c'est vieux sila ça mkulu eza mokolo 54 yo moni age moko na nani passer de la foi leki aza yaya pa passer de la foi moi c'est comportant quoi ba mike bo point yo mona sa muta lelo tala makolo na eti ah bon tala makolo no compagnie wa Zambia kati mboloko ya zamba mokolo mona amta lelo ya mboloko amta lelo te bango na bango yeso ki mukola ko za ba 53 ans bien kazanga lelo Belvique Kandila patrona amemi nkolo ya ba comédien nyonso s'il vous plaît ya ba comédien nyonso comédien mususu akomi na rage ya Belleville parce que a joué te Nathalie pe madame Belleville na ngambu na ye a tiane pe sentiment na musala na ye te film wana soki rôle wana esengi yote mais ba comédien belé ba komi na rage na ba ennemi boye par rapport ya madame Belleville ezaka pona ba film to ezana makamsusu eza privé na sima makambo ya ba film parce que la sortie médiatique ko ebima moso nga mona vani alobi nyonso cause nango ezanini ezaki mutema mabe Belva kanga mutu ka sa chaîne Belva kanga mutu ta ozomona na maternité YouTube akangela mutu makolota afinela mutu ta bota mutu nyonso tu ayoka go sa biso kuto na ba chaîne et bongo bango surtout suivre maintenant la logique des choses dans ndenge mabete tout il y a Bijou la reine il y a Bijou la chaîne pardon azana chaîne la chaîne Bijou la reine au TV continue il y a Bijou azape zozote asimba pe mbongo na ko banosa sa pa film bengi Belva yo tourner si ozomona mais pour ni so kaka bo tourner na belarte ebeta libaku vraiment bon baka belare ebebisa ba comédie ba comédien pardon parce que bela mutu eko longola comédie na guichet Belva eko lakisa bato comment mutu fozo mbongo kotia mutu na enveloppe opesa mutu eloko ba mayonnaise opesa mutu mbota lukasu zabo tokuta na lobby oza na tournage omesanga gene o pourcentage na yebi te tumbanga michopo mboko pase wana iba mayonnaise tangu mayonnaise bano sesa bagagi akosomela bien te okomela coca te okoti na rythme gene na bouteille XL mélange kona sima na mbota ya mbota dikasu c'est yango na komana ena Belvi bongo. Comment c'est possible yo le kanémission lo bakena sepela na mwasi wana ti po Belvi alongola théâtre na comédie na guichet aya na théâtre vraiment batalisa batabi que non au tourner film na yo oza mutu moko boye ozota mo $100 na yo oti na enveloppe ozota mo $100 no ko melima mai no malili moi eloko moko ko lia opesa bana boye na boye ozomona lelo oyo yango moni théâtre ko mokende ka mbilinga mais vi makoya ezate mu pepe mo ningise ezate biso na bela to ka c'est val kitsch biso sous ces arrêtés. Voilà, merci beaucoup. To komi déjà na suka émission na biso question na biso ya suka poto chité. Les lob artistes comédiens belé au les bazala ba collègues
ya Madame Belleville par rapport ya Moussala, bango nyonso basalaka métier moko, ba comédie ebele ba mikomisi famille Libota. Parce que tant to ba famille Libota baza ba fanatique ya Belleville production. Olé ba comédien, bazala ba collègue, basala Moussala, bango ba koma ba fanatique. Tant ba koma ba fanatique ya famille Libota, ezana mutabenga bango te ke nga lelo comédien intel na komi famille Libota. Mais tant ba longwa ka bazui décision ke nazali sous famille Libota te nini o esala ke ba ya na ba émission ba bandolo ba n'importe quoi na ba propos o ba tenaka ezata dignité. Ya bijou banga za porte parole la famille Libota. Eh ya bijou. Bon azali soute. Ya ouais. Azali sous porte parole. Azali kana. Ya ba lo nini. Aba bongusina yaya. Abongusina ya tete bon. Obelo mono loba Pamela personnalité mutu ya personnalité mutu. Si si. La vie koko sanate o sala ba oloba ba biloko moko boke ba un jour bat bako ba mabanga papa nani ko nani papa na biso ayemba ezaka modogo ayemba nini bato bako bamba yo mabanga nani Obiso na vandi na raisonner njema na raisonner ka partir ba yemba bato bako bamba mabanga ezaka likamba solo tangu ngana na yebi kende na zabona na nga comédien te na mi loba ke nga na za mwana suka famille bota na shima ba responsabilité na nga ngana ya nga bela te po belva kabela nga mbongo e na ya ko sala kijale lo nga mama kasi kilo lembo na nga makasi na sima belvinde na sima belvinde na komba belvinde mama ba bonne ba matanga na komba belvinde na lata talent na komba belvinde kabela kitoko na mutu na komba belvinde western nini oyo na yebi western na yebi monogram na yebi ria na komba belvinde na yebi ni monnaie trans na komba belvinde na yebi la grâce na komba belvinde donc na ya wana te po belva lesanga mais boza basi bino nyonso boza na ba critère basi misusu kutu boza na ba nzoto minene koleka belvi wana boza ba zozo oh moi mama kolo kilo mais bino pe boza allez vous faire voilà tokomi na suka émission na biso bien kazanga bambote na deux personnes batuna on va retenir nini émission ya mukona lelo pe bambote na 2 personnes 3 personnes au balinga bien kazanga vraiment émission batu ba retenir ango lelo yamsi yambe aza menancé yamsi yambe aza en danger pour tout le monde déjà paraprise ya yamsi yambe et panzani voilà tozaka neloko moko tokanga ya sisa lobaki ya teta lobaki autindela yambe bato babeta ye ebandi déjà na mutuka yambe ba glace nyonso asimeza ya kopanzana s'il vous plaît ya tete toya na toyete toya merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama Nancy merci na mauvais propre Tito da Costa merci na Jenny Loma Aquarium Ekilo ya Congo du Fabel merci na Diana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie et pourquoi pas Rosie Mbouyi international Kaboboni qui soka la patronne Doris Mwamba Nenen Zimbi la brésilienne Miss Margot la patronne Patiti Tenge merci beaucoup à Nick Bams de Brazzaville et tonton Grace Chico Sana merci à Chaco merci à Exode Mikebi qui a vu vraiment GI Télévision je m'appelle les gros bébés de la presse merci à Américain Goma et pourquoi pas à Enoch Luzolo mwana star aza star papa na Victoria na bébé na biso star ma bientôt bon na Victoria voilà merci beaucoup to komi vraiment na suka émission na biso ya lelo bo s'abonner bo liker bo partager vidéo ba commentaire na bino na pesa la biso bien poto améliorer ko ça la bino musala kitoko merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé Sedjema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris Natacha Gola la patronne je te salue aussi papa Samunkunku le nécessaire et pourquoi pas autorité morale qui est Belleville Kandila patron à Tabita ba comédienne c'était à Baoba richesse ya Congo maman moko ba titre belé Belleville Kandila patron na mingi to consommer film na biso assumé merci aussi à Jeanne Mbosso Mayaya chérie na Katia France wana Christine
Christelle Seka, Bijou Amba, je te salue aussi. Maman Gina Mabiala, Maman Tété, Maman Germaine, Nakatia Françoana, la maman chérie à moi si. La bossa ne peut copier sa beauté, n'a été na caméraman, na biso, on reçoit le monde, biso na biliboé. Déjà grâce à caméraman, na biso. Et donc nous le papa na Victoria, moi na Star Azasta, to sa musala kande to yo kanaki na PSP beauté na na Edzo Mikebi. Je te salue. Je t'aime beaucoup, Exo, je t'aime beaucoup. Et pourquoi pas américain aussi, mon collègue, tout ça comme ça là, de Toyo Kanaki. Merci beaucoup, à la prochaine, bisous, bye.